Chinga ni baba na classe. Nga pe na satané te ke to kutana na peut-être na ba couleur moko identique. Nga la te na ngaka et celle qui non et tomber ke pe ozana ngo pe likolo. Ezate ke na lobai ke na copie na ko copier parce que za maman na za mwana. Ko na po copier maman na ngai. Frère baby nga mikolo ka kitambala. Na titi da prière la ndenge frère baby loboko e vimbi. Muta beti nzetete ba ozo frère baby. Oui. Muta beti nzetete. Like ça tous les deux mabo, lem so kan so za mabo minene. Ko melaye azana suscité, azana mawate, azape na kandate. Izabilo misato. Mais ya lala ki na souci. Tanga lamuki satana dodi. Yo pasteur Paul ba satana dodi. Les bozana bo kita place wana. Baba no kita na nzeto malembe msuba telemaki wana. Pourquoi? Parce que des mois à côté que nanzoto akangaki estomac ko lia esubiloko te. Akolia esubiloko oyo bato balambite do ifali aka misunya bato. Alors tel que abanda kisu kolia te, alors nzoto pe ebanda iko za sous santé malamu te. C'est alors kate ezana biloko na vie ya moto esila kate eza témoignage. OK. Ezali délivrance, OK. esila kate eza repentance. OK. Eza pe ko luka nzambe. OK. Tandis que tozali na nzambe prière esila. Mato zaki belé to selaki mingi nini sani na mai tozika sani na mai tuté tufandi biso nyonso total so total oya zo mona kuna yango pe biso a to sani to mona Belgique bazana Belgique abayaka koya do bazana référence na bona bina 14e rue na salle de fête oya Abidjan. OK. Ba enseignement bango beaucoup na bango vandi sa mission quoi parce que bande ko ba retourna pe pona bango na poto hein. Oui bango bazali bango bali bazana na poto. Bango mbali bazana poto yana leki baza pembe bakata mingi basuki ba penki abi baby bo pese forme ya puku bo pese forme ya puku ake na forme ya musutu ngapita ake na forme ya puku te to tindeka kan esprit mais so komi kuna ase carnet na kata nyao abi te bola te kaka bo seleka puku akindi bongo elo to célèbre invocation mbala moko amina ngana akumaki puku tanga komi puku biso siko to tika ndeko moninga mozali kolanda ngai même si bana basi ou bien papa ou bien mwana ye baba puku o mona kana ndaku puku atelemi ozobenga na puku azolongwa te atelemi kaka azotala yo ke bana ba puku abongo ou bien outi ko sokoloza mona mwasi omoni puku aya atelemi kaka yo longole bilamba puku atelemi azotala yo ke bana molimo mogele kaka wana aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Ils y sont pareils, ils me comprennent mieux que ceux qui sont autour de moi. Car toi, Seigneur, tu es au-dedans de moi. L'on peut voir le cœur condamne, mais toi qui vis dans mon cœur, tu compatisses. Shalom, shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers fidèles internautes. Nous vous disons que nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci, car notre Maître Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. C'est la princesse de l'Éternel autour de cette émission, témoignage. Ba expérimenter ma kamna moini satana babeta misu pai paite bazong ilaka la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste. Député quoi. Pour babeta maramango ndenge zalaki avec de preuves à l'appui. En vérité, je vous l'ai dit, c'est chaud, ça chauffe avec ces témoignages de notre bien-aimé, le frère Baby, autrefois et actuellement le frère Michael. Je suis avec eux sur ce plateau, avec son pasteur bien habillé, l'homme de Dieu, le pasteur Timothée, à qui j'ai dit shalom, shalom. Shalom, maman, Tiffany. Bonne santé. Madame Nangoula Nzambe. Pasteur Timothée. Tango ya kanali Nazarene sa kundeni pasteur Timothée. Vraiment, Nazarene Sengo. Amen, amen. Nazarene Sengo. Yakozana les Nazaréens. Donc, parce que
c'est là où Dieu est vraiment assis. Nalanda prière na yo moko senga kanzambe na 2017 bitumba les Nazarin ezaki makasi. Alors oyaki na répéter yango yaka na ventilateur oyaka na tapis obi sinzambe obi papa soki na ye na biloko ezali parce que soki bitumbe na les Nazarin mu pepetelemi na na ventilateur nzamba kanisa mu pepa kanga mi pepe. Amen amen. Obi saka su nzambo lobi na pesi tapi elingi koloba ke nzambe acha makolo na les Nazarin. C'est alors que cette prière au mona depuis temps ba vanyo sur les kaka olonga kango. Amen amen. Et na ba prière na mo salaka 7 jours na permanence. Permanence au frère bébé azali. Ya ka peut-être ya ka semta banda. Banda ya onte mama tu fana bana 7 jours na kata permanence. Amen amen. Et na kata prière wana nzamba lobila comme amwebele. Amen. Et makambo pe yango yo ezobika. Donc ça veut dire que quand Dieu parle ayaka pa koksa makambo alobi. Et les Nazaréens dans Nzambe. Amen, amen. Vraiment, dès que dans Nabazamba, Naba retraite, Nabazamba, Naba coulis, Kolukayo, Nkolo. Et on se zui nanga likambo. Zamba tiki nga côté li. Frère baby. Eh. Et nanga nini, et la mala mo bwe na zango ya blé na mutu. Il ngo marié na veston. T'es vraiment à qui on fait na tia. On a dit que t'as pas coulé. Eh moni frère baby, na zuyot. Hein? Autriche ngani baba na classe. Nga pe na satanete ke to kutana na peut-être na ba couleur moko identique. Nga la tena ngaka et celle qui non et tomber ke pe ozana ngo pe likolo. Ezate ke na lobai ki na copier na ko copier parce que za maman nga na za mwana. Donc na pas copier maman na ngai. Frère baby nga mikolo ka kitambala. Mais si au moni bakitambala misusu kuna ti témoignage no esi langa za bakitambala non. Mais si au moni katani et que bakitambala ici pour yakitambala tout rabat basepeli makasi. Vraiment bat basepeli on a ebisa que déjà va kutu. Tout bandonner miso baki en tout cas femme africaine. Donc les abna ba style pena minga pona ngai. Basepela o sale la style wana. C'est le de ça nga discours bakit bomoni ngakitambala isili na mtu. C'est que naza sina bakitambala. Nzamba otikote ici là. Ils ont un mot de touché, les gens m'appellent. A-t-il développé Bakitambal? Bakitambal. Oui. Ah. Oui, il faut croire. Mais ce Sili ici, non, croire. Mais ce Sili et Sili. Et si la thé. Et si c'est juste l'ambiance. Papa Lobby? Lobby est aussi la thé pour qu'on s'appelle ma casse dans modèle. Amen, amen. Mon inengo saliboé. D'ailleurs, yosa artiste. C'est quelqu'un qui présente art. Là. Donc, aux alliés, hein? Afrique. Afrique, kula sapenda ke mère africain yowana et puis ba maman nyonso mona ka ba olanda lolengi wana. Donc suba landi lolenga donc église mobimbo mona ka bitamba les côtés. Alors vraiment ça c'est vraiment c'est gloire à Yahweh. Ça va, merci. Na bato no surtout ba komela ki la princesse pour na kitambala wana penza nzamba zo ka lokumu. Nzamba zo lokumu to meka. Frère baby to zongelo to to bondela la pasteur pour tout qui est en régie et puis to ya pas ina yo pasteur à vous. Zambe alola merci parce que bande kona biso nyonso bazolanda biso na kata émission oyo bisika bazali tika ete émission oyo za la sune à bénédiction et za la sune à délivrance et za la pesina ba orientation et za pesine oyo telemisa bana nzambe na prière bisika lembaki na kata prière. Awa bazo comprendre les stratégies sataniques démoniaques satana kokosa sumutute tous les bajé na bango na bolumbu na bango eza libanda. Zambe merci pambola likambo oyo e pambolama bongo pambola mutu nyonso alandi biso o pa kokabola émission oyo pa mutu moko po alandango abika pe lokola biso tobiki a comprendre pe ndenge nini bandeko mosusu bazali ko comprendre ezala basali na nzambe ezala bana na nzambe ezala mutu nyonso akozala na likambo ya kokabola émission oyo na telefone ya mutu na site moko ya mutu. Zambe tata pambola ekolo tika émission pambola mana komo na Yesu. Amen, amen, amen. Tozo zonga na régie, ba balancer surtout à dia na ba mois de décembre, toi na ba fête. Vraiment, muta tout ça mninga li ba écouter. Tozo zonga kuna tous se réjouir dans le Seigneur pour kolo Yesu Masia azwa lokumu. Alain Kiakala, Usako.
Bon. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Son trône. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Assis sur son trône. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose, 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 dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Nalobi ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. Merci beaucoup, messieurs Yves Bolofa et Alain Kiakala, Boavida derrière la caméra. Nzamba pambola équipe Mbale Nazaré, Maman Mariam Piame Batunion, Soto, au Bazarana Simakuna, na Bazarana Liboso, na Baba Mona Nakana, Baba Mona Nakate, Ban Sototiki, Bangona Maboko, Boayor, na Bandete, élément OCP, ici, Mingi Mingi, Papa Guy, la balle, na Bandeko Afrique du Sud, Otozana, Bango, Kala Mingi Te, jour J, moi, Marlène Bouy, en Afrique du Sud, vraiment. Tuzawana na ba numéro ana ozo la princesse de l'Éternel na partie Afrique du Sud to kumisanzambe longo et puis c'est Pélissi mingi maman Made Kebani ma maman chérie depuis Londres. God bless you ainsi que toute la famille and family ainsi que toute la famille. Voilà. Maman chérie aussi depuis les États-Unis, hein? Maman Betty Kokeleya, God bless you. Ba meilleur vœu. Hein? Bah meilleur vœu déjà comme na bonne année, hein? Bah meilleur vœu na bande cognon surtout le 14 Nathalie Moussibou, hein? Maman Netan le 14 oyo frère baby à Ozala na les Nazaréens à partir à 17h juste ba question ba nini wana posto au mon frère Michael en live donc le 14 oyo tous en direct betkaka je pense na les Nazaréens Kinshasa au Betty au Rosoir, frère baby en live aussi, na Facebook, il y a la sœur Tiffany, je crois bien, Alain qui a la top équipe pour inviter, Baya Rosoir, image, Baya Rosoir, live, Baya Rosoir, bien, et le capé na Facebook à maman, Tiffany, vous allez brancher les 14 pour na lokumu ya Nzambe à Rupambola, Bino. Vraiment, papa Timothée, bete l'absolu dans CT, les 14 oyo. Banzambe ba kolanda biso ba kotuna eske kozala
le 14 ekozala. Ekozala parce que le 14 ezali kama nzambe na bana na ye. Amen. Eloko moko na koyebisa bana nzambe, le 14 ezali moko ya prière otozongisela nzambe. Awa toyebi misala nyonso ya satana molili ezorene likola bana nzambe pe likola mboka Kongo pe bamboka mosusu. Congo ezali moko ya délivrance ya mboka mobimba ya monde entier. Congo pe ezali bénédiction ya monde entier. Congo pe ezali na domaine spirituel ou ezali na mboka moko te bato basambelaka to bayebi Yesu lokola Congo ezali te. Soki Congo atana ba domaine nyonso ya bénédiction, pourquoi pas les 14 abimiselo komoka malamu na kata les Nazaréens. Je crois que na kata les Nazaréens il y a quelque chose que Nzambe akobimisa na kata bana nae. Ça veut dire ni ko bake Yawe Nzambe akozwa lokumu na kata mboka Congo, Yawe Nzambe akozwa lokumu na kata église na ye, Yawe Nzambe akozwa lokumu na kata bana na ye. Ça veut dire oya koza na problème Nzambe akokota likamu na ye. Amen, amen. Oya koza malade Nzambe akobikisa ye. Amen. Ezala ba grande montagne telemaki Nzambe akoiplanir yango. Ça veut dire que toya na prière oyo Nzambe akokota na ndako mutu na mutu bisika azali. Donc abenga bana bazala wana eza mwana za maladi chaye wana, on va prier l'Éternel enkola kosala ngolu. Connexion mutu nyonso a contribuer na connexion parce qu'il y a quelque chose où il faut passer mukolo wana. Donc Yawe Nzambe akosala croit que Nzambe abimisi baby akosala la peyo. Croit que Nzambe ya za Nzamba Israël ya Abraham ya Isaac pe ya Jacob, il est aujourd'hui le même le Dieu de la Bible. Donc akosala pembe na yo Rosala de suite les 14. Donc ceux qui vont contribuer na kata ya connexion, tu verras voir nani uyazali Nzambe. Donc c'est pour cela les 14 Nzamba zana biso mama Tiffany. Quoi que les 14 muta Rosala dessus azate. Ou quoi malade ozonga maladie. Ou quoi na problème ozonga nangote. Ça veut dire que tout ça na kata prière, tout zo bonde la to préparer les 14. Donc les 14 yo bonde la, biso zali ko bonde la moto kopela et puis kola kozwa lokuma mama Tiffany. Pour passer Timothée to ke monte pela. Frère bébé et c'est un passi makasi avant na kota na ba question susu. Tobe te monte repela Nzamba okitisa moto mais tant que to ko bana Nzamba landa ka témoignage na titi da prière. Yes. Et lorsque to ba ke nous sommes combattus, moi tout ça publicité ya munguna awa ezate. Mais batake ya na gauche, droite, est, l'ouest, nord, sud, mais Nzambe a longi sakak. Botala ninge frère baby loboko et vimbi. Muta beti nzetete, baozo frère baby. Muta beti nzetete. Like ça tous les deux ma bo, l'aime soit quand ça ma bo minene. Vraiment, n'habite ceux qui va l'un qui a kala bako sunga biso. Vraiment, bazou la biso frère baby kaka dans les vides boy, les boko bandi ko vimbaye. Ezabilembo. Donc, yozo kanisa ke frère baby, asabaje, musale za makasi. Ezali attaque, ezali na tongwa lelo. Bobete la biso na ezaki ndenge nini? Ça veut dire que pendant Nzamba Kangolier, apesenga ba principe, et le principe à liboso à cause na mawate. Principe ami balé à cause na kandate. Principe ami sato à cause na suscité. Ya vandaka na permanence Nzambe moko azanga ya kolia azanga komela abimate azana permanence azana suscité. Ce n'est pas une prison mais c'est une orientation pour okolisa bonzambe na kati na ye. Que ça soit au nyonso akomona ekolekela ye. Iza azangi iza nyonso izokomela ye azana suscité azana mawate azapena kandate. Iza bilo misato. Mais ya lala ki na souci. Tanga lamuki satana dodi. Ya pasteur Paul ba satana dodi. Kasi dodi po bala ki saye ke esiko zali faut pas ozana droit de distraction te. Amen. Nzambe likamamune so nyeya nzamba longola ka permettre à mokie pour être. Non sentir pe longa frère bébé comme à community à transmettre mawa. Frère bébé, s'il vous plaît passez PC dans micro. Tu as un problème? Té. Na kanisa kama makamubwe. Mais les kanongo. Ezagil kama. Soza manga pepe sama et puis ça se soler là. Moi ezati. Ah bien. Na bien. Na bien ngula Nzambe. Na bien. Au rassirenga. Na rassiro sûr et certain. Oh yemba. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on compte pour la maboko na likolo? Je t'annonce que Jésus est présent.
Il est là, il est là, il est là. Pour comprendre l'émotion Nanga, vraiment, ces derniers temps, j'aime beaucoup ce frère. Et c'est pour la gloire de notre Dieu. Lorsque nous faisons cela, Isaac frère baby, priez pour tous. Pour na balin qui a kala, ba ive bolofa, ba tunyos, bobonde la ming parce que toko ya ko étaler nyonso o ezole kate. Vous voyez un peu. Mais sois fort frère baby, na pesa que déjà conseil. Ezala mon pépé vent, ezala nini kangama na Yesu. Pasteur Timothée tolingi tozonga na ba image lorsque na tala kiango nga moko na tala kiango nana. Ba image ya une semaine frère baby azo témoigner kolo. Oui. Ezali mange moko pendant qu'azu délivrance. Ba tchela biso ngo nano. Oui. Tout ba tchango et puis tozonga to commenter Pasteur Timothée voilà. Enrichi avant. Au bébé maman no sali. Au basi déplacement sali to mona partout qui ne tourne au monde. Bon, nous sommes partout dans le monde. Partout qui n'est place montée, yo zanga au Kenya, c'est au monde. Maman rabbi, baby, yo solana, n'habite dans ce monde moi na kata. On me donne la case de moi était cadena, na telle bro. Cadena na bi voix haut. Merci merci pour continuer là na ngapa. Il faut le petit bande avec l'église. Na quelle église on église na mambo na mambo. Na quelle église on sima téléphone. Na quelle et s'il peut n'a super bijou bijou ah moi après moi tu ganda ko yango moko ezate ngabe bijou ngane na bo so buto lelo et selmi ke na lali sans prière bo bati tongo na ozalate ote ko lo baba on tambina biso no vete so ka buto lelo to lali ke prière malongi selmi te na kufu na fani te ba ile ba no la ne bele sano ka mbeli tuba sala boy ba ile ko mo ebele mais bon problème ya pegate afandi tika la mente rabi bon bébé to ngana ko tika yo ngana zonga na ngai oya pe to côté permanence c'est ça qui okamba ba pe bazaleki na sibeka kit na tika na kala mente na tika kit bino za na mama biseu na tera bongo uti kuna baba banoki kiti ba kiti baba ba s'installer bango tout afandi biso mana fandi awa na fandi kabo na nous kwa kizemi le maramouté zolega na oyeba ngo lisusu te tout na oyeba atelo ko moko lisusu te na fandi la kalaminte yo zelo mon kalaminte no kami kuse banisko na nzoto ba mi kuse ne la kiso bando sala ma awa donc oko ba no lo ngol pantalon o chene tout notre frère na ngai na mo na tena bilamba na bona ka seza bilamba na ngai na lati o na longoli o elambo za salite se ngombe za mkusi na leti eza sente se mpisa mkusi na no chenza ka bilamba titi par nono avec ba frère musus to kota kuna to samba okoti kuna ba prier moi calme yoko na lali to koma 2 heures aïe ba epena bango tout frère nono kota riskaka pour ba pointer déjà flèche ba tirer so flèche yango songe nango ezaki boye e balu ki sikoyo ne bozana bo kita place wana baba no kita na nzeto malembe misu ba telemaki wana biso pe to fandi ala pe alobi na pe na tongo mama loko tongo tani boye ma susi na ngeza na mona passe mama be alobi mama passe te foka ka prière mo komso ba kanga kuna na kati na permanence na fandi na kutena papa mo bwa misa pita milai ngana otambo na kati permanence o so bima sangana ngai ngana so bima sangana o futa masangana ngai 1000 francs ba bazali banda kuna na kati bakanika bina na ta trouble bo pesa 1000 fois bata masangana so pa ki bo pesa 1000 mama pesa mbongo mama pesa mbongo titi anale ti ya mugwali na yola tindi papa yaki akosambela tindi pe bakotanga wiklo ti sikoyo ça va vraiment na zongena lenga Ok, nous sommes de retour sur ce plateau. Papa Timothée, image de Pessinga Mawa. Oui. Nathalie
parce que ba encore la salle raté. Amen. Nathalie frère baby A. Nathalie frère Michael Yalilo. Amen. Na mon frère baby moko katara suki a paloli koto etikali, moi likolo etikali moi ndambo. Atiki sko mande flora belle naden. Natali miso frère baby wano ndiye mtu batie ba makila batu na kati ya misu. Yes. Natali nzoto na ye kokonda azolo bana ko banga na ko lenga azali pe na équilibre te yango atema pemela mbunda yango atema pemela mbunda parce que abanda kolia te. Pourquoi? Parce que des mois akotaki na nzoto akangaki estomac akoki kolia esubiloko te, akolia esubiloko oyo bato balambi te, do il faut aliaka misuni ya bato. Alors tel que abandaki su kolia te, alors nzoto pe ebandaki kozala su santé malamu te. C'est alors azalaka moto munene abandi ko perdre santé, abandi ko perdre santé ti wana siko moni ke longi kutu efungwamaki parce que azalaki na équilibre te. D'ailleurs tala moto aliaka te, aliaka te po bakanga eli estoma ata opese biloko olia te. Mama kansa mama lobaki yemo pa lobaki on émission moko eleki donc azeni eloko mama na ya lobaki yango donc azeni eloko kolia te so opese biloko apese bato mosusu parce que ye il faut ba pese misuni ya bato mais misuni ya bato on peut ba na opese sute do ba privé ba yango opese misuni ya bato na église liaka nzoto ya Yesu una bato wana ba na opesa ye avant ya na église wana principe nano azo aliaka nzoto ya Yesu aliaka wana no lutanga zana na mungu wana ça dit ba ine bato wana temps bazo ya na église donc azo kolia na wana na cette délivrance te ça dit azaleka na sous contrôle ya ba esprit wana do azeni loka olia te azeni loka osala te. C'est alors que nous autres bande ko beba butata mulai nyonso ba démon ba tourmenter donc tourment ya ba démon de ça qui est bon mais ce temps ayi ko zwa délivrance donc une semaine ya auto mona ayi ko zwa délivrance so une semaine wana nde ameka ko zwa moiti ache moi lipa moiti parce que bien makasa bande ko kana été donc akomela kwa mutabeli ya moni fa telema na mbunda premier dimanche ne pe ya kotato la nzambe na église yango wana na kanti bande yeke bande l'église so ta une église au mona bina batuna ba yete do abandi ko témoigner bo batu ba koka témoigner jointe bande mona ngo somme kimsi batu batu ba kimi prier babi mutabo iboko ya otela bisote musu ba landinga tina ndako ba yeko bisanga papa muto ye na ye wana il fallait pas va dans l'église parce que tout ça la insécurité. Donc, voilà ba chrétien donc ba pasteur bozong ça message à bolingo hein bozong ça vraiment un message on a même ba pasteur bokima otea na banganda diamba bokima otea ba ndumba bokoma otea ka bato ba yela bino na église frère baby pas côté la bino bolingo bokima donc bato ba déclarer qui vraiment ba bisinga papa tu siko za bato musu ba supporter na bango te ba bi vraiment frère na l'église donc parce que pendant que témoigner ta baneka ba témoignage premier témoignage, deuxième témoignage. Témoignage de son église a témoigné. Et na kata qui on passe que na monde na opé de bateau. Bateau ba no kima donc na komo ka ba ma ba no ba na biso ba salinine. Ote ba na biso ba yesu te pour wana zawana na permanence parce que ne kodim ba na ba kota ming na permanence. Alors ce qu'on a permanence frère bébé azaku na moyen ba bateau ba kota zate. Donc pas problème. Mais aza sous bongo te to bete na nzambe maboko. Amen. Papa Timothée kolonga wana image wana isali vraiment pas si comment na musala onkolo azo sala malembe mais azo kobana kusana kati ya nzoto ya frère baby ata assisi témoignage 5 ans après to kendo zwa ebotala soki ozala kaka to ozate maintenant on like ta ozala après inani to biso moto et service a suivi to ye peut to yo frère baby ndinga zokola na bonzambe papa Timothée est-ce que frère baby a joué baptême? Oui, batunaki ezaki moko mutuna akokai ko jouer baptême mais ya bande ko leka na enseignement parce que baptême pose yango il faut le cas d'abord na enseignement ya baptême bongo okwa ko jouer baptême parce que baptême ezali engagement d'une bonne conscience que la Bible déclare. Au moins attend au moins na mwana moke biso zaki na catholique banda me mabiso ba baptiser biso to ba bébé. Oh, one is a baptême, c'est une malédiction. Mais bilobi ke soki mwana botami ba memaye et pas yanganga nzambe nde ba memaki Yesu après 8e jour ba memaki ye bon ba yambi na Simeon a bondeli pona ye a kabina maboko nzambe. Mais tant a komi na 30 ans bilobi siko na 30 ans ki ko so baptême et pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a baptisé siko abani ministère ne pendant 3 ans c'est le ministère na et ma kamna ici. Pourquoi? Parce que c'était un engagement
d'une bonne conscience à cause de ngote tanga za mona muke aye biloko osate. C'est pour cela tant mon frère bébé aye na conscience na ye to repesa no baptême bongo te. Il faut to tikele na temps aye kola na no likambo ya zo sala na nzambe engagement ni ya ndimi akende na nzambe. C'est alors le kola sisi ba enseignement na baptême lelo a ote ko zo baptême akoyi na mai mokola lelo. Oh, betela nzambe maboko frère baby. Donc Nicolo le de CP là qui. Nicolo le CP là qui est très content parce que ba cadeau pe ba épée sam. Na ebiso que Nicolo beti ba fanfare beti hein ba louange makaze sam parce que ba yambi lelo frère baby na Nicolo. Te mana nga pe na yambo. Amen amen. E bozo nga no pe na yamba pour frère baby abotami. Ya Sika, frère baby yambanga nan. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Bienvenue dans le royaume, il y a notre Père. Gloire à Jésus. Nzamba zalokumu. Azupena cadeau ya Bible ya Sika. Wow! Vraiment, basombeli frère baby. Bible on a kaka lelo ne natuzwa baptême, ezana papa na ngai oya pesa ngai kombo ya Michael oyo Nzambe a révélé qui ine mutu asali ngai cadeau ya Bible oyo. OK. Merci. Tovanda na frère baby. Makambo izokoba kaka tozongela l'état toli ezobakisa makali kola l'état toli mama so aussi la ndini basi ko baza on aussi la mama l'état toli si la kate ezana biloko na vie ya moto si la kate eza témoignage. OK, ezali délivrance okay. Si la kate eza repentance. OK, eza pe koluka Nzambe. OK, tandis que tozali na Nzambe prière si la te mama tifani namona kana ebo oyo mama tifani azataki wapi oaki akoti mabondeli o luka pasteur motaza o akoti mabondeli o tuna pasteur na ngazola nanga kuna mama tonde kuna nga sœur leo nous sazaka na prière a luka ni na prière parce que ça na babiloko azoko ajouter avec le Seigneur ndenge mona délivrance si la ate tandis que tozali tango nyoso bitumbe koya et surtout senga Nzamba kangola donc ndenge moko pe lisusu na litatoli témoignage si la kate chaque jour tozo kende témoignage zo baksama o ya lelo eza témoignage Bible yango yo témoignage ezali ya biso awate to non mais maka Bible non hein te amemaka Bible na azaki makasi na motelo na boto li Bible yango ezongia. OK moi on a trois Bibles ah les Nazareth donc amen pasteur Timothée aye amen mes frères baby ngande na lekelo na Bible na ngo 3 yes olobi ekobakisama amen amen Nzamba zwa lokumu pasteur Timothée tozongela yo par rapport ya baptême. Pourquoi pas na Alexandre parce que ils allaient pe moko ya preuve ya kola kisa nzela o bébé azali koleka na moko pe litatoli na ye donc yango okoki kolexango po bana Nzambe pe bamona les pères du mensonge c'est les diables. Yes tozonga na to Alexandre nini preuve kuna tozonga Tu peux monter dans la présence de ce Dieu-là. Ce soir, Jésus est vivant, Jésus est présent. Est-ce que tu peux lui dire un mot d'amour? Je sais que Jésus t'aime.
Mais il a aussi besoin d'un mot. Est-ce que tu peux dire à ton Dieu un mot d'amour? Mais Luka mo ezo utana motema na yo. Tabasi sokoli niwa na yebi okolongwa na ngate yo osopakima kila na yo Yesu we tenga nazwa omo Angora yebi, alléluia. Oh Jésus, tu as pris ma place. Tu as conquis ma vie, Jésus. Alléluia, oh yemba, alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Tabasi sokoli niwa na yebi okolongwa na ngate osopakima kila na yo Yesu we tenga nazwa omo Angora yebi, alléluia. Oh Jésus, tu as pris ma place. Tu as conquis ma vie, Jésus. Alléluia, oh yemba, alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Dibidon, dibidon, dabibon, dabidon, ni nani, dibidon, dibidon, dabidon, aksanti sana Bwana. Yes, avec la puissance, avec le signe du Saint-Esprit, le signe du Saint-Esprit, au nom. Biloka boy mtarosa onkaka éternel Dieu. Amen. Et les lions, Jova Rapha, Jova Nissi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le sauveur d'âmes. Dakosa biloka boy. Vraiment, tu as preuve ni sous torola qui s'appelle un témoignage à frère baby. Nazo tout na preuve ni papa Timothée. Oui. Les Nazaréens koko zo pour elak ça parce que elobama qui trop. Na loba qui maman. Preuve ni otorola ça. So na kendo zo bisika ba kunda mutola frère baby na bimisango na ye ko lakisa po ndima na yebite pa Timothée. Amen. Nalobaka bakosa na kalibo mate ozanga biloko représenter ba opeso bina fufwe pola bobo ekolia kokosa liboma ça veut dire que bakosa na pendo kité na butu baninga ba opumbwa yo zangi loko opumbwe yo lalika ba kuchoka wanoza. Amen. Bakosa na pe bonzambe te ba preuve bonzambe se on atanga ba eli ozanga ndinga démonstration moto ezala te.
bakosa na pe teke o nazala mutambongo te bakosa ozanga bilo ebele ozanga biloko ebele. merci eza biloko bakosala okokosa mutu te o Amen. nga nazala mutambongo ozanga Yes. bilo ebele baotaloka oyo molimo ya pauvreté po Amen. pauvreté pe lumba solo kati ya mutu Yes, yes. frère baby tozwa nano ça va Ça va très bien, nalinga Matifani. otuna si ça va frère baby Ça va très bien. Matifani, naza très, 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 très bien. kopesa sous diable occasion souci ezanga tuna makolo te frère baby. Amen. Il prendra soin de toi. Ni moi, ni pasteur Timothée, ni tout cela, tous ces gens qui nous regardent. C'est Dieu qui prendra soin de toi. Amen. Frère baby, autant qui, avant de côté un témoignage, autant qui, bah, combo, il y a une émission où tu as le cas. Tu es bien autant à l'issue. Mais tu lingo ebisa biso ba bato atuni ba mapasa o bandako lobelana, ba lobela ba mapasa nin. Merci bana nzambe nzamba pambola biso nzamba za malam pour la biso na bande ko lobela les deux jumeaux ba uta Belgique bazali justement na 14e mairie et alors na 14e mairie na immeuble ozelaga mulai au moins immeuble ngo bakumango Bijan eza pena ba tu misusu basali ça peut ba manifestation na kati ya salwana donc bon ba yaka kaka ba louer mais ils appellent place pena ya bangote bayaka louango ezaka chaque dimanche donc baba pasteur mibale ya mibali donc bazaka biso mais bafanda mingi na poto awa mingi bayaka so baye bayele mso pona ba campagne ou be ba séminaire Bazana Belgique. Bazana Belgique bayaka koya donc bazana référence na bona bina 14e rue na salle de fête o ya Bijan. Merci. Nde ni oyebi bang. Bon nene yebi bango tant na zalaki na 5 ans na sur 5 ans lorsque to bandai ko kende descente na ndaku na laksaka ngo même si papa ezaka pembeni na bango bango azaki so basilisi ba cérémonie na bango place na bango référence ya ngwana bandeko ba nanga lisusu au mona na kati ya ba prière na bango soki ba ye ba yeli liboso na église na bango na suka ba pesa mutu mongo $10 soko koma mondimi na bango ya kuumela ndi babakisa encore mbongo likolo ya bato bazali koya Basango na Belgique to na Kinshasa. awa na Kinshasa basala yango soko ye après prière bapesa $10 mbongo bapesa bato bazwango na kati ya 5 ans parce que 5 ans so na kati ya témoignage nango olandi ezalaka place oyo mingi tosala mpe bavol magique oyo ya mbongo parce que bampe bamakasi na domaine oyo ya mbongo na kati ya témoignage nanga na beta lisolo lorsque na bandi ko invoquer porte-monnaie magique basinga mbongo ezate batina ngai na kota na kati ya 5 ans na bango bazaka pembeni wana bango azaki so basilisi ba prière na bango babande ko ya mingi na kati ya 5 ans wana. OK. Ba enseignement na bango beaucoup na bango vendisa mission quoi parce que bandeko ba retourna pe pona bango na poto hein. Oui, bango bazali bango mbali bazana poto. Bango mbali bazana poto yana leki baza pembe bakata mingi basuki ba penki bakata mingi basuki ya penki ba mi bali ba poto donc soki baye awa bazana place te ko soki église esili ou bien bango so ba voyager ou bien ba keti museti kala sele masimate bon bazala so baye awa omona ka ba croisade ba séminaire so esili basisi na bango bakei place na pe ba luango ko louer place on est la place na bango te parce que liboso ya immeuble wana omona te ba komio groupe église boy ba komelo te ba komaka Bijan mais bon ba prier na deuxième niveau likolo ba prier bongo. Ça va, merci beaucoup. Tokobi na témoignage na frère Bébé Totuke le tango. Oui, merci bana nzambe bozali ko landa biso toujours awa na les Nazariens Kinshasa en tout cas boba ete nzambe apamboli bana ebele na kati ya témoignage na ngai ebete nzambe oyo azwaki ngai place oyo nazalaki lelo na koma encore motu oyo déjà na perdaki espoir ya kozala susu na vie na ebete ya kosalela yo mpe ya mingi parce que ozozwa atana inutilement te parce que tozobeta masolo ya motu te mais tozobeta masolo ya bonzambe tomatisa gloire ya nzambe nzambe wana akomimonisa na kati na yo mpe na baproblème nyonso oyo yo kozala nango alors les 14 bien aimés dans le Seigneur bozala toujours connecté tolobaki ete bandeko ya kotutama na molimo na nzambe basunga biso mpona connexion parce que tokobanda émission de 17h jusqu'à X temps donc bosunga biso penza nzambe akozanga te kopambola bino elo Matifani to continuer à témoignage bandeko tant que tozo pesa témoignage soko mono za na question moment yango okomaka déjà parce que les 14 ils ala appel ba pesi réponse maman même si c'est les plans spirituels ya makambo monaka soko tuni to koyeba neni to ko répondre yango les 14 elo Matifani tant to silisaki to fandaki biso na ba mina ngai parce que bon ba isenga non
baby okoki kofanda bote mutana mafo biso sanga ba force faut kaka toki olukaye ni na bise bana nzambe. Et alors ma pasteur et yako sala ki ma pasteur abelaki. Donc ma pasteur abeli et c'est ce que biso il faut que ne to localiser et sika ma pasteur azali. Et alors ma pasteur balongola ki batinde ki na hôpital moze ya munene na kata mboka na biso awa na kisasa eza hôpital moko pe batu mingi bakenda ngokuna il faut zaka na moi possibilité mobo. Et alors bakomene kuna donc bakomene ma Tiffany biso maintenant to yaki ozonga banini ngana to fandi ngasi bon le faut travailler pour na to luka to zo mama pasteur wana. Est-ce que non baby photo ça de toutes les façons to komana nous hôpital kota zanga hôpital kota zali wana to yebaki na nous hôpital ngote to zi amina biso mobo ya to zalaki na wana na pesa ka solo na ye tondo benga ye mystique ya zalaki soka fandi boy au monde même si na vitre akobimisa ba DS ba obina na témoignage na to na betaka ya liboso si les plans ya kobina na kata baba na bakitala tala o ezalaka na kata ba. Alors amina biso wana na ela benge to na benge mon frère il faut qu'il ndanda kwa pasteur wana. Il faut qu'il y ait une information sur et certain. Baby, kuna ngana kende, ngana kuna na kokate. Yo mone d'abord ba to tinda kuna kutu ba ke biloko ekomela bango. Mutana za makase bonga biso to sangana, to sani to kinga bitei. Na bio kende ka yo moko. Abia ça na kende, bo pesa ngai forme. Donc to bandi ko prier to pesa forme. Mbala mo to ki Elizabeth abenga. Tonga benga abi baby. Bo pesa forme ya puku, bo pesa forme ya puku. Ake na forme musutu ngapita. Ake na forme pour te to tindeka kan esprit mais so komi kuna ase carnet na kataniao habité bola eteka bo seleka pourquoi kinde bongo et l'autre célèbre invocation mbala moko amina ngana akumaki puku tanga komi puku biso sko to tikali lorsque biso to tikali yemis na ekomi lokola caméra biso ko to talango lokola na kati ya écran mobo na lia ba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo Chayo na mwamba. La minute on a 4 à katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas un bon vraiment mingité. Mais na zo tchela bino moi mon tio na zanango na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat pa pesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, dès qu'il a yebi singai, mais na limité, na lingina mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebi sangai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même à Oyo, na peu de ressources, comme on a été niveau Kinshasa, même avec un petit rien. Donc à partir de 10 $, 15 $. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuga Bilogolia. Eh, maman Nazareth, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Tosi to fandi. Kangwe utaki wapi bimela. Na monde kindoki mati fani ata o ezabwe. So bebo komisa ngo écran bo komisa. Ata mesa bo komisa. Siko biso tan mato zaki belé to seleki mingi
nini sani na mai tozika sani na mai tote tofandi biso nyonso total so total oyo azomona kuna yango pe biso a to sani tomona oyo azoyoka kuna yango pe biso place biso lozali biso pe toyoka yango ale ayokende tanga kia akumi na porte mama bisi baby nakomi amena omona nyeo mwa munene atemli boso ya ndaku ngabite tala na bien biso tomona lo tabi bino bomona tendeni ngabi tomona lo monte tomona ka yo abi ngayo liboso bo nyao moko atelema ya munene nyao nga munene ndeni omona lion te abite o aza lion ta za nyao maman ngabise sala de toute façon au côté est-ce ngate na mona okota na timola mabele elo ayaki obima abandisi ko timola mabele timola mabele akoti na nenga seti aki kobima kuna na kati ya ndako na cuisine bango tanga bimi na cuisine aya fandi abisinga babe azo na koti mais na omona susu place obimela te ba madusu eza na ngobele kuna lokata dusu moko obimela abite na omona place obimela te ngabite omona bi na omona te dusu moko te muke nyoso za okanga ofa baby no bwana omona etendeni oneso omona bon phénomène on est un phénomène wa nzambe na endroit OK so ça na ba force moko boye eza susu na eza l'équipe na makasi yeba ke ko arrêter bino na ba fréquence mususu o ya vision soit fréquence mususu o yoke na kata monde spirit ya kindoki ezala bongo yango mona ki tong na zaki na kobo il faut na bongisa nzila à distance ya 100 na tinde déjà bongisa nga pa na ba déjà terrain ngi ezala so ndenge to tinde wana to bi terrain te ngi ezali yon faut ba bloc na tout ekomela biso tango komi abi na mo sur du sumo ko abimela te ngabiyaya sala musala kuna ebongo oya elo abimaki ake pemene ya nzungu afandi pemene ya nzungu mobona sima ndeko moninga mozali kolanda ngai même si bana basi ou bien papa ou bien mwana yeba ba puku o mona kana ndaku puku atelemi ozobenga na puku azolongwa te atelemi kaka azotala yo ke bana ba puku abongo ou bien outi ko sokoloza mwana mwasi omoni puku aya atelemi kaka yo longole bilamba puku atelemi azotala yo ke bana molimo mogole kaka wana to solola yango na mwa mikolo ko ya parce que témoignage tobi ke toke na ngona malema les mezela makambo belé to kozonga lisusu si les plans ko expliquer ba puku ba ndeke mike biloko na tout ko expliquer ngo elo mati fana batami na sima ya nzungu tango batami na sima ya nzungu mwana ya pasteur wana aseni aya koti tango koti azuma mwa nzungu tango azwi nzungu kama na msona telemika ka hotel yesu ba ndiko benga na puku cho abenga na puku cho puku na fani ka bo tele puku ndeno puku kindoki azusko la mama ezalaki wana abamengo puku wana azipami mama masa so bi baby mwana azipinga liputa na mwana ngobimela ta azipinga liputa mwana ngobimela te ngabizela biso to bini to sala abi meno bimande nini ekenga makase fininga pena na okoka te mbala moko ye mwana ngwa mwasi aye mbala moko abandi ko luka sikoyo afina pourtant ngo simba kabwe mbala moko ale yazui asui tanga sui mbala moko ale ngoli mama liputa bwale pourquoi mama pa akiti abatami na mwana na sei ba puku mzomona na ndako bengani puku akimi après azongi lisusu ndeko moninga mi keba ezaka sina mabe obengani puku na minute muke bosele ko lofandi ayeli yo lisusu keba mati bana yozonga pe to fandi pe ka wana ye pe kana se hotel donc ko hotel bebi na suye me na tikele pe loko mobo wana mwana nguta sa déjà obeba déjà ngo bakse suna bi ye pe na ye awala ndaka mama na bango to fandi mbala moko to tala boye nsoki ndeko na bango so pe na mwana ye pe na no monene na kota pa pasteur ndra mona ka le jour ngo ayemba mwa kote si nini abia puku mwa yeki abwe akainga ya la musapa swinga tana zoki aizezo momoko mungwa tana place wana azuma mungwa tabi esanga pasi makasi bitei so sisi ke nozwa tonga tétanos lo bana na nzambe to lobelaki c'est les plans ba produits pharmaceutiques to lobelaki ezana ba kisi mususu avant ko zwa yango il faut prier neti kisi ono pesa na ngobana na nzambe to benga ngo code toujours SAT ezaka sérum zali ezali sérum abbréviation nango ezalaka SAT lelo na kati ya sérum oyo bandeko na ngai soki ozwi sérum oyo opasola mpulu nango nuka solo nango oyoka solo nango ezalaka solo ya caoutchouc wana ezalaka mupepe moko na biso tonto nosala kuna ezalaka mipepe oyo ebimaka na cimetière lorsque tokoma na ba aire ya ba désert iner na ba cérémonie ba cimetière ezala mupepe moko esevaporaka na ba tombo ya bato ou bien soki tozana besoin tobimisa esprit ya moto ezala évaporation mupepe moko ebimaka na kati ya mupepe wana yango nde tobenga yango caoutchouc ndi yango wana basalelaka mpe mingi bakisi wana ya SAT wana
au moins ezala ebomaka nyama moko boy nyama ne bomaka nyama na pa mingi na kati ya batombo ba. Et alors babenga ngo na ba terme médical bande ko mususu bazali kolanda babenga ngo Clostridium theta. Clostridium theta bande ko bazaba corps médical ba comprendre déjà Clostridium theta azara nyama moko abimaka pe mingi na kati ba cimetière. Et alors Matifani tango asali loko bonga bia bokende ka babete tonga wana maman kamina ngabi bébé okinde ba oloba botia kuna vaporation ngabi yo zalaka kuna yo landela no makambo oloba kuna maman biso to benga Elizabeth o monete me boyo kai to zo kana boto yo kana bi yo sala makambo ka kuna zo information biso to zila awa mbala moko abengi bengi Elizabeth to bengi Michel to bi tande makambo to kutela ngo boye sala de toutes les façons oya l'intervention abi c'est bon dans le Clostridium to ça c'est quoi système évaporation et alors évoquer que l'eau quoi atindi ba ange balanda ka ti hôpital ya kenda tomba ko mwana ba ange ba baby sa ki swana et le temps ba pesi yango est compliqué ce que liboko na wana amina nga tikali ka kuna tout est-ce que ba musu ba yesu ko wana biso fan total kaka ba tubeka tonga bo liboko ne ba ni maman ko vimba maman oncle ba c'est que tonga ba bechango ma baby te ba beti bien après quelques minutes bo liboko zo vimba docteur na bi afanda ka kuna maman amina nga bi boyo kanga bi to yo kanyonso timba moko papa wana abi makambo boye bina ndeni ngafuna kende hôpital koto mama na bango azali mama ko tanga biso ke hôpital mama moko ser moko azalaki na libanda mala moko ayembango na kati ya ndako ndeko moninga meza na makambo susu soki bozana ndeko na bino ou bien azobela comme hôpital mingi za ba hôpital minene zara très attention na ko pesa ba information directement parce que na information pesa ou ebité peut-être information pesa ebité fréquence spirituelle nini ozo la place wana ozo pa information pour nilanda et que accomplir mission et alors c'est wana ko pousse na ki ayaka uniquement Matifani pour accomplir la mission na biso maman tuni papa yango mama zana hôpital nini mala moko a détailler mubimba nyonso azo hôpital boye mais balongola ke na service azalaki babino faut ba préparer peut-être ba ko opérer semaine wana kaninga lobe bongo maman si massa na ngana bi zonga na dia monsieur silabi mais na bisa ke moya ozonga ezate na obimela wapi yo bimela binani de buyeka kuna bi moya bima ezate bizemo lo moya bima te tikala ya sukuna to bani sosko yo kosekana ninga kinto parce que bandoki baseka kujua alwa ba DS mais ko sekana biso to nusika to nusika bi mais bino bo sekanga na za okangama awa te bo bitekana mingi te musene nde papa na pasteur ko yanga awa abite biso bizete ko banga te esa lo mote lukaka nzela ti to fane ta mama pa moto kota zalaki ba ayozonga abino ba mabe nga mukomsino ya biso na ba makamna mbo 500 bo bo ningo ni soutenir ngai te mama skota nga zongi mala moko abani scripts okionom ne a déplacer to fane masa skota sa ndé na bitande za kutu bofote kana butu mais bon la butu bo simba te to chango lobi na tonga bite to ke na butu lokale leza journée ya ba ve na bango biso to ke na butu parce que pasteur na ozalate Matifani to bimaki pe na butu wana to ke na biso na 14e mairie wana parce que ils avaient na base na biso ya ba donné tout pendant to faire na biso wana ti un moment donné maman masina ngabi bon mon transport ils étaient to sande ngabita neza boto kuma soka banya auto kina banya o esimba ngabite to kuma banya maman to zonga na ndako na ngasko to zalaki to fandi to lali to bongwani banya mama sanga msusu na babongwani ba blo msusu ba msusu babongwani ba pesa ali to yokeni to yokeni ndeko moninga mi hôpital amunene za malamu nyao hôpital ba bipo na oboma po mais nyao hôpital akoma pe mabe pour pe hôpital ekoma pe mabe donc to komi Matifani to maman pa to koti koto mama zalaki ba teke so na mbeto mo bwana to kutie na jeune mo ba fandi ala pe frère église so tant so biso de koti to terminer tina ko boya zo mona biso te bango ba fandi ya la mbeto ya fandi bo maman aussi jeune nana pesa ngai sac na zo mbongo na so mbaji maman ko masana ba baby ta yango to ba nono misi déjà ba makila déjà mbangu mais bon c'est pas problème mais to fa nana ngasi azo maman mbongo apesi akoso mbaji tanga so mbiji ayenaji akitisi malmo amina ngana aye atelemi likolosi ko atali ji wana tanga ba notala ji bonata beji est transformé je bandi ko toka maman wabisi mwana ne mbali frère wana bi frère que nous sommes ngata gâteau moko na lia maman masanga bi baby ngano ko tekele gâteau ngabi o ko tekele gâteau alors abima ki siko mbangu malmo ko ali ba ke la tamutano te gâteau parce que tanga lati asali force o ezalaka molimo te mais asali siko force o penza bonzo to amutu donc quand on a simbili pana boy a baby slip a pesi yango maman frère na pas zui frère na ozonga a pesi ma pasteur pas zui abandi kolia mela maman biso zuka liboko to tie donc so de tesko liboko to bandi sko beng la suko deso
est-ce que prier Jésus aka ushema uteabo cheushe sema Jésus oshijo donc ça est-ce que prier maman to ka yogen maman ye pou abi bablo ko bosala wana e simba sikote boko te kana ka testament maman bisima sinanga côté maman ka testament ami nanga maman pa aya kotier tanga kotier boye biso ko tozo fandi mbala maman na ali abandi siko ko sanza tanga abandi siko ko sanza ami nanga siko wana siko na kati na maman na abandi siko loba abi na sale loko ni na kati awa na mo déjà banda o simba déjà abi simba taba michopo taba pumo taba nini masa simba pena ningisa masa bi te masa ngana o simba ba michopo singa bi sala kaka bongo ya nyatanya taba biloko nyoso na kati kuna abani siko kokanga zo kanga mama na zo sanza zo lela libumu bakati nga pota bakati ngai ba docteur ba yoya siko taba docteur wana bazoya mama docteur mo azala kena mama ko abeti mama o gazon 3 fois pan abeng maman ko bi mon assistant ya mbang tanga mobile nga sakila sak maman ko Elizabeth abenga bi bolimo bolonga place wana bolimo bolonga place mo pa to longo ce place tozalaki amina nga mobwe atikalaki so biso to bimiso lwa ndeti banda siko hôpital amina nga so atikala zo maman saki na fongoli abimisi mai mobwe abambi masa na biso wana abambi wana ma pasteur wana abambi na molimo to na njoto molimo boye abamba amona ye abamba maman masa yo kambe baby force aussi là baby force aussi là ngabi muto mpe na comprendre identité na ete abi baby muto neni na omone kaka muto même kama osela nga boye neni ngabi tout ça neni ngabi limo abi na ko kalisuute awa mama pasteur wana azo ti mama pasteur sandi siko makila mama ton pasteur docteur wana abaluki mama amina tsona pou abimba mokake tanga bimi siko mais porte ya hôpital donc bima boy ezaki na mwana mo pe bande kokutani na kati hôpital donc zo bima na force na mbala moko ala zwa molimo pe ya mwana wana abimi na ngomba mo komi kotina bisa kitango abito bana olia na mwana mama to mwana pe to bani mama ko lia ka wana to lia mama mwana wana nde mona ka ukena mwana na hôpital pasteur o komi kana liboso porte mwana kateka moto ka liboso porte abimi kana ngobimaki na force wana mama na paso kota na mwana hôpital abendi kamba mo molimo mwana na tiko to biso zaka tela papa blo asali boya to fana to lia mama mwana biso pe to nika olia pe ka wana ti mama docteur so abimi so na couloir atelemi telescope so biso to bia ya muto déjà moni biso oza muto to ba identité ne boye aya bo mabiso so to yakanga biso to bim na hôpital to ina ndako boye to aka boye na ba ine bitese ba 2 heures to ka so ba to bolile ni mo chéri no ko ba to bolile ba mata boye parce que bato bolile ba mata bonga bobaki uta pasteur wana tiske mama na blonyo salaki yabi na zupi na mitsopo na kangisi anga ne masato ke na ngabi toki miana to bima to pusa liboso boy to tabuli boso ndako ya pasteur wana bato bafandi belebe ba ma pasteur kuna moeta kufi na ete bato bakosi akufi te ezaki ne kamo komelaki e brisque ezalaki boy so ba lolo basiko bon bisobi kufi te bon ba ina sangwali wandeni mama to kasiko mwana mwambala mwana ya mwasi na bato bina baluka babo mama na biso ba kokate biso doza nzambe wasko tonga oloba azuka liboko ne ateka liboko kabo kutolo swaki mama mishena bina beteka mbala mo lolo banda pe malade to sengsa bomba na mama na bango papa bon so to charger bien alemba pino bo to kota to zamba papa bon abeti mbala moko singa mwasi mena liboko tonga beti singa wana mama mo ngotaki liboko passe papa bango ate siko liboko tonga tie liboko baniko puya no puya libanda batelemaki mama biso lo baluki toki na biso lobi nango eleki ndeko na bangwana ya be ayoya atali mwana mwasi wana atali mwana oyo ngona moni bente c'est comme si batete babiloko na kata nzoto mama pastor no bi batebilo na nzoto ndeni abi ngana zo moni batebilo na nzoto abi yo na ba frère wana baby boyela nini abi mwana na mwana misala mabe azamna vrendo ki mwana nani nga fanda kawana peno moni mwana na elima pena mwana za nogabi oui na bi mwana na misala mabe mais ça de toute façon obenga mwana wana donc o mi kitisa otika o beneki no ngana na problème na ote donc zonga roi papa bosol so tant so abise ba makamba bongo eleki lobi nango mwana ya mwasi wana asa suba fièvre abanisa ba fièvre kene suna même hôpital o ba pesa ke etonga wana lobi nango amina ngana yo benga ngai frère pardon comment ebaki ke sangwana soit disant mutana alobaki na pasteur bobongisa yo ebaki wana kanana na lobaka liboso na kata témoignage totaka ba na ndaku na bango totaka ba benga nini ba mzete pena ba singa o ezanga singa ya ba araignée pour na contrôle na bango
Donc ceux qui nazaza na musika, ceux na komi déjà na posa na bino, yeba déjà na zonga wana pour nos informations. Parce que ngana inoto sila na été, bungana zo ba disposition déjà tout nazwa. Bon point notinda ki sumoninga na. Natina muninga parce que contrôle ko maki makasi. To saki na obang. Ye lokola ebebe na masolo bien te, no selento tina parce que saki mir. Azaki mi tono benga mystique. To saki ba place musuto okende, biso to mona makambo te, mais moi fani si biso bo solo na témoignage na liboso. To fandi na barbo ba sirène ba obina na piste mais biso bo mona makambo na omona biso bia omona nini abia atende no omona te azwa lunette ala itinga bona tela bona kata vitre ba to ba obina ona lobaki no kina ba yo kasozo bina na vitre obina na sentiment masanga ok ba obini soni na bato baza kuna donc ezala bongo na okata fumbo okata te mais ba okati sonde kokatisa kata fumbo sikoyo tango ekomi bongo mwana na kino hôpital wana ngai pe na sima bon mon cher ndeza boye. Il faut ça de toutes les façons. Toi, achever kaka mbala moko mamana et boto zo kota mwana o. Donc biso de zo ngapé, to landa mwana kota za ki na hôpital. To landa mwana na hôpital, to kuti liboko sko vimbi. Bo bene vimbi. Maman papa bon habité, on se to yepena, to yebena na be esprit, to telemnet awa, papa bango awa, mais papa bango mona biso te. Ah mona biso soute. Maman ko amina ngana bi, baby, est-ce que papa zo pesa soupena na nguya? Ngabi azana nguya, peut-être lem susu awa ki penité. Maman mona biso na si. Abi non mon susu asu na ngwe ngabi amona biso to sa mouvement monté mbala moko azwaki liboko ne matifani a poser le mwana likolo tant a poser le mwana abandi ko prier babiloko o Elisabeth ataka mwana na ba pandi ozala kwamba makoko matifani to telescope boye bandi ko telema siko na ba koti na e bando telema bando tema mo bi nema sa omona eloko esel makuna mais ngalo babiloko longola ngote azo prier babiloko ne bandi ko telema matifani telema ko be kai telemi maman Elisabeth abi botika ye biteza mutambu botika ye kana nga teleka liboko be matifani e kai wana moko bima pou e beta papa na aw ka tango beti alongola pena liboko baleli na kufi nzambe maman ko atiko sambela mwana papa wana ata soka zo landa parce que komaka makambo déjà e bana atika lati lelo na défaut na liboko atika na défaut agangi tonga gangi maman longo liboko maman na tala bebe kai wana tu ezongi kati Elisabeth be otika ya komona ya cha itemba komona elo moko eselema ate mwana zo bandaka malade makasi ka lelo maman Elisabeth bi bolonga place wana bokende hôpital ya munene kuto mama bonga zali to yobi mana matifani to zwi kano ezalo wa bande ko bozo tala ngai kano ezanango ba makasa likasa o ya mzete ya bambu likasa ya bambu o wani za mulai boy to binga ngo kano. Donc to mataka nango likolo kano rapide toni kano rapide likasa o ya bambu bandoki basale lango atana ndaku ndeko na ngai soki bozaka na nzete na lupangu te omoni babiloko abongo na kati ya ndaku keba makambo beleza na kati ya biloko wana lelo matifani to matina kano to yokoma to komi boy to kutisi koyo babimisa mama pasteur bakesiko sa l'opération maman Elisabeth abi botika na bino déjà mission na bino déjà sili maman déjà kufine ba sasa eloni ngabite il faut to landela na intervention teke si la bite bokende te papa na munga ngana za makasi bokende te botika déjà makamtu déjà sili par otikeleke par banzambe Jésus déjà sali déjà bino bozonga na bino et alors to bani po zonga ko koma kaka mati fani to komi kana ndao kabwe to kamba mo papa pasteur abandi kola mosela nzambe ozali kola na ngai ezana ba façon mususu to perdre ka pouvoir na biso bato lorsque déjà même si na bonzoto déjà boy au perdre déjà valeur na mosela nzambe donc même perdre espoir quoi perdre espoir donc akabwele qui troublé ouais. Donc quelque chose ba problème était le melo na ndako lokola papa na biso wana moi si koto boy bien te akufi koto au moins na susu ba koma moral sko bouleversé papa pasteur bandi kolela nzambe otikinga ye ngaye donc olanda na moto bina zolela payen penda donc mobimba na payen so tant on sera zolela siko bongo mbala moko noka mamoko yogen abi ezali susu journal lelo ozo siko yo papa oyo abi ozo na matanga oyo okoyaka kana nzoto no mobimba yaka papa amona yo ne ndabi yaka kaka bongo mtu na ebisi yo mwasa kufi ba opéra ka été ni teka ndi ba okeni ni ka ba ki okotsa ye kaka ndi to sala ba cérémonie wana tu kokangi michopo nyoso na kati ne bebaki donc nyoso na kati ne bebaki pe côté ya pasteur abungisi mwana na mwasi to okeni so ndeni ni ya mwana donc siko yake biso to koma siko to achever to ki so Elisabeth abi botika na bino parce que
Jesu déjà asali déjà makambo esili déjà bozonga na bino donc so to zongi to kisiko no ba lela donc mama eleli siko na moni so pasteur azo lela pena le roi païen maman yo gena bisingai ndeza boy maintenant affronter ce que le papa oyo anga c'est affronter pourquoi bi au moins na moment oyo azana position moko akomi faible abisinga tala ninga lela tala ninga za ko sala tala ninga komi siko tanga lobi nga bonga bi moment ya ngoyo to binde to zwaye mbala monga bon ça va lobi na kena matambi lobi kena matanga okena partir à 12h et non équipe na ndaku na fandi na bandu sa ba prière na sa ba prière na kati ya ndaku na sele ba prière non siko ngonge beti mba mbala moko na kangi misu na fukami mbala liboso na okapena présence ya liboko ya mutu forme le wa libende liboko ya mutu bwe mais forme ya libende liboko mwa makasi e mbala moko esimbinga siko na mutu awa tango esimbi ngai ebina ngai oza penza mwana na ngai yo penza oza nyoso na ngai yo oza nyoso na ngai komi tongisa te na protéger yo kende 12h déjà koki kata prière remercier ngai ngana ki. Bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ezali Abino, Pasteur Timothée, Longona, Frère Michael, les Nazaréens à offrir occasion moko. Nous avons besoin de prière en direct. Et nous avons une question en direct pour lui poser. La frère Baby, le domaine spirituel, la pasteur Timothée, tous là ensemble dans maman Tiffany, pourquoi? Le 14 décembre, l'ère de Kinshasa. À partir déjà de 17h, donc émission Ezali, téléphone ouvert, donc signaler déjà dans l'émission, dans la première cour, peut-être un message pour le message déjà non, le 14, Papa Timothée, na moi frère Michael ou Boubaki Kala, na combo la frère Baby. En tout cas, s'il y a des questions à poser, les 14 et que là en direct. Donc, donc, j'ai pris le temps de nous avons besoin de solo en direct. Donc, Joana et Zalate, Papa Bomba. Donc, Joana, pour bénir aux humains, nous avons une réponse. Si vous avez un problème, mettez les prières pour vous bénir. Donc, Zambé, à Koleka, Pona, Osala, en tout cas, Zambé n'oublie jamais la prière. Et qui est le monde en Zambé, tout le monde peut ça. Donc, faites les premiers, les amis, faites pour le pays à Néasi. Donc, ils sont en Zambé, vous êtes toujours au continent en Zambé. Quand ça bolandi frère Baby, vous avez besoin de vous en direct les 14. Vraiment, tous en abino à live. Tous en abino, tombunzo. Merci. Kolo apa molavino, tokutani les 14. Ciao. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'habitude que vous acceptez Rabiso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner dans les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi to ko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo to sala nango to sala libino les Nazaréens News. Donc les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news au betka les Nazaréens News ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner
au s'abonner massivement. Donc il faut s'abonner au epipi moninga s'abonner au epipi de quoi s'abonner. Donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît. Bible ngakolo, Bible ngala certifiée, Bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins cas émission au Talio attaque au Tali. Donc toujours sous kaka na ba minute 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage holandais table sainte holandais mission ka ucho holanda oyo attaque oyo holandais ya muke oyo. Donc cliquez lien oyo na se wana après titrage kazo elandaka wana. Donc sur moni titrage na se wana omona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage wana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bokozala, beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Bientôt, nous commençons les cours. On est en train d'inspecter, de voir ce qu'on va faire. On va essayer de faire quelque chose. On mange d'abord ou comment? Non, on mange d'abord. On peut s'échanger et puis on mange. On mange à la ciné. Ouais, relax. Je suis ouais. N'a vu les clips on a fait là donc. Soyez au moins là. Salene. Oh, you can do a look in. parce que c'est on monter bon maïlo a besoin mis. Mais oui, et bon maman mis yo mis sur la carte. C'est yo monter ya monter ma bé. Bino pardon. Quoi spécial ça? Et combien tu n'as et combien tu n'as et combien tu n'as clip ya évangéliste ma phrase là on va dire nous assurer donc c'est pour la gloire de Dieu. Bientôt. Donc, allez. C'est parti.
ana pesi bango bavina seulement loboko epesaka ekopesa lisusu loboko etabwisaka ekokaba loba satana aza na baproblème asimbi kisi asimbi kisi ya likambo ya kisi te yo mpe okende oluka kisi na osala nini osimba biso tozoyemba